Bandeko, chers compatriotes, bino to mesana olandanga nzambe apambola bino. Mbote partout bozali malgré ba moment difficile toza ko traverser pour na RDC. Bandeko, community nangeza na vraiment belete et ko préférer na bandaka mbala moko pona likambo to bima na distraction oyo balu babacheli biso ya sataniste Moïse Mbiye na moninga na ye muna mwasi na bango basi na bango ba Isabelle. Boyebi ke bato yo bazo ningisa mokili oyo lelo ya RDC sur tous les plans ezaka baluba. Mais avant to koma wana na chana no loko moko oyo yo pona virus oyo bimi na Chine peut-être bandiko na biso musuba ya Kinshasa ba mona ki amote milikula bazo benganga ke bango pe bele kuna bazo landa ngai de préférence ba mona yango ke bibembe ezo kufa koleka sida. Donc soki okende ke sui na Chine mikolo yo kangana na makolo na yo okende te po omemango pa baninga bazate. Donc bokomona nazo la kisabino film moko o ezali ke bibembe ezo kufa net biloko pamba na kati ya Chine kuna. Donc soki okei soko ozwango peut-être ozongi na mikini te okufi ou bien ozongi na kini o transmettre non pas bato mususu. C'est pour cela ngata ki musala nzambe il faut na prévenir bino. Bandeko, bon mon moi séquence wana c'est vrai que la silisi yango mais bokeba na batu oyo bazo kende ke na la Chine. Je crois que bokende na susté. Alors bandeko nangai tobima na ba distraction ya baluba. Tozonga na makambo ya Chilombo. Tobima vraiment na ba distraction wana. Toyokana no oyo. Évêque Pascal Mukuna kunaika bitini kabila kabano to. Biso tozaba musulman membre ya PPRD tobila évêque Mukuna komeka lisusu te na kombo ya Rais Joseph Kabila Kabange. Komeka lisusu te eza deuxième fois tolandio à travers ba émission zo sala. On ne sait plus savoir est-ce que vous êtes pasteur ou vous êtes politicien. D'abord, tu as dit que tu as Congolais Baïbaka, Nani Ozali. Vous êtes membre du bureau de la campagne FCC, avec Mukuna. Le roi Ousou le Maboko, le roi de signature. C'est comme Joseph Kabila Kabang était. Biso la musulman aussi qui m'a cassé, biso la kabiliste, ce comme Mekil sous tout autre sala, ou biso ne toala. Ou biso walam. Tout en bani kunaika bidini kabila kabanga to komanda te komeka lisusu te toyebiso déjà bato bayebaka nani ozali oza membre ya FCC oza na bureau ya campagne ya FCC loko olongoli maboko na olongoli signature na yo na FCC. Nous savons que oza kabiliste ezala na estime ezala na respect envers l'icône la République démocratique du Congo, la jeunesse africaine. En tout cas, au Mekali Sousouté. Je crois qu'un homme averti en vaut deux. Bandeko, eza mawa mingi ke Kabila longwa
mais comme on ezaka wana pe bazo continuer ko soutenir ye selo baluba pona bango Tshilombo alongwa pardon Kabila alongwa alors que Kabila nana longwete bandeko Bible le na biso na Luc 12:2 rien ne restera caché éternellement. Muto yo muluba oyo ya mukuna tango azo ganga pona biso ke basali na nzambe bakotaka politique te balobaka politique te ye azoka $250,000 pona campagne ya Shadari azalaki membre effectif ya campagne électorale na compte ya FCC. Tango na lobaka na bino ke baluba baza ba mendiant de traître, c'est vrai que boze belé bondima ngai o bandima ngate ezaka baluba. Voilà, akendaka komi kote sanzoto kuna azako bundisa ba catholique azako bundisa biso soko yoki mosali na nzambe azo ba politique aza mosali na nzambe te. Entre temps ye abomba mina sekuna un chien de Kabila, un véritable chien de Kabila. Bandeko tanga zolo banabino na 2016-2017 avant ma kamaba élection na sala vidéo moko na Congo number 1 na loba clairement monde ateyokanga na loba muluba akoki kozala pasteur te na loba ngo avec à haute voix avec des preuves irréfutables na zoba preuve oyo ezolo banangai selo bolanda boy orgueil vantar mandia traître mari de plusieurs femmes tout wana eza na Bible tango na tanga kiango tango na tali comportement ya baluba na makama nzambe na bima na loba muluba akoki kozala musala nzambe te avant makama na bino ya élection. Parce que Batumusuba oloba ke non, olobi yango pona ti élection, lamuka tout ça, non, na loba yango avant, na ko luka yango na zoko mona yango te, soko na moni yango, na ko zongi sango lisusu na Facebook. Soki bato yo balongola yanga biloko na Congo number 1, soko balongola yango te, na ko retrouver yango. Boyebi ke, tango na zoko nosala ba video na Congo number 1, code ya kuna ngaza na ngote za pa bango moko. Mais si koyo ba oyo bino bozo landaka à partir de 2017 ba vidéo tout bozo tala code secret za nga moko mutu moko za nango te o secrétaire na non na za nga moko donc so na che vidéo nanga mutu olonga ngo za te bandeko comment ba dérangement za kamuke boye ba inama musala nzambe nazana batu oyo ba maladi banani ba disciple ba benga kale nyonso alors na bosana ki ko kanga ko éteindre téléphone wana na ebité so ba ko landanga na koto parce que koto kuno balanda yenga mais na tiango na nini na mode avion donc na bandela ki de suko yebisa bino ke si dans votre église le pasteur est muluba sortez vite. Ce n'est pas un pasteur, c'est un aventurier de mauvais goût ou alors c'est un commerçant spirituel. Nazaraka clair ngai. Ngasu nazolo balikambo bozo ndimate etalibino mais fallait bon ndima yango. Taon naloba ki naza pasteur am Congo na précisaka bien. Naloba te ki naza pasteur ya ba Congo. Mais identification nanga naloba ka naza pasteur ya mu Congo ndenge apôtre Paul aloba ki je suis romain, je suis aussi juif. Jésus bazolo banaye, il était galiléen. Donc nga personne na lobi ki naza pasteur am Congo do la personne no identification nanga po bo différencier na baluba. Boyi ba ki naza pasteur am muluba te parce que pasteur am muluba azalaka te. Ndeko boyoki makambo ekweyi. Oye ningisi bino tout ezo ptia bino na distraction. Ole to zonga na mboka fo bo landaka nani sataniste Moïse Mbiye na mwasi na Jezabel soki nani bazo tila bato ba distraction pamba bazana bitumba na bango ya butu esimbite ba bimi na ona moi baza ko expliquer bino makamususu alors yo pe siko soko zali aveugle obando ko manase ko tshaba commentaire no ezanga tatina batu wana obozo mona na bazo bunda bitumba ya butu ya moi te e bimisi bango siko na moi
yo sikoyo lokolo yebi na yo te ozo kota ba makambo bato kota pourquoi yo des biso est-ce que ozo moluba pona na makambo na combien de fois na loba na bino que la plupart des satanistes et RDC ce sont des baluba. La plupart des pasteurs sorciers ce sont des baluba. La plupart des pasteurs délicats sexuels ce sont des baluba. Na loba bino neni. Les baluba sont des conservateurs de coutumes. Mon louba soka bali a une priorité aux 5 femmes, 4 femmes, 2 femmes, même s'il est pasteur. Alors, mutu oyoyo mukuna yemo na kati église azala baso 4. Oh baza reconnaît 4. Soke papa ba wale sasu mawatu. OK papa bangotu mawatu. Alors bosoko benga nani Moïse Mbiye pasteur. Iza mawa. Di bino bozo confondre pasteur na bato ba yembaka banzembo. Mutu ayembaka banzembo aza pasteur te. Aza moyembi nzembo. Moyembi nzembo bino pasteur musane ko bina te. Soko za na église na bino pasteur abinaka aza musane nzambe te aza ko distraire bino. Pasteur musane na ye ko prêcher la bonne parole, la parole de l'évangile, de délivrer les captifs et de guérir les malades. Musala pasteur ngona maza musana mususte. Biso ba pasteur tozana droit ya koyana kosala na kati ya politique te. Mais tozana droit ya koloba soki mboka ekufi. Po biso za likolo ya batu wana. Parce que Kabila soko longo, monite Kabila longo nga za pasteur. Chilombo ko longo nga na otila ka pasteur. Donc biso za likolo na bango. Donc soki mboka ezotambola bien te, tozana droit ya koloba ke te, mboka ezotambola boye te, eza bien te, tout ça. Mais nazala na droit ko se engager kuna tena no salaka musala ipai bato bomaka bato. Alo bande ko ngai na yebisaka bino l'air nyonso soki ozo chama toy mangongi ozo continuer ko sambela pa ya pasteur za muluba ozo zo malédiction na yo etalinga te pour vike nga na yebisi yo eza ndenge mona muto ozo sambela ko landaka ba enseignement ba sataniste. Malheureusement nazana eloko penza ya nini te mais ndela cheli binongo na lingi tozonga na makambo na lingi tozonga na makambo. Il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Allô, bandeko nangai. Na bay na bino tobima na distraction ya ba sataniste baluba. Tozo na makambo yo na uti ko lakisa bino. Donc makambo o baluba na banzi tozo yango ezala mkolo ya suka ya kolanda ngo bande ko bolanda na kamwe loko. Et puis awa nazo ko répéter. Biso nyonso to sa la statistique ya ba pasteur nyonso ya Congo. Nazali tribaliste te pe naza contre mutute. Nga nazali lumumiste pe nazali en même temps mobutiste. Mobutu azwa idée à unité nationale à partir de Lumumba. Lumumba loba mouvement national congolais. Ngana zali na parti ebengani parti national congolais. Ce sont des partis unitaristes. Na lingi biso tous à l'ensemble. Awa nazoko loba. Nazoko loba na bande ko na biso baluba ya Kasai. Soki tozali na ba pasteur 10 na Congo. 8 to 9 ezali ba Kasai. Eza baluba. Tokobanga te po tozofinga te tozobande makambo ya réalité toyebi ke bino nyonso boza ba pasteur po ba église ezali ba ONG ezali ba ONG ezali sponsorisé par des organisations terroristes extérieures yango bino nyonso bakina ekuna po ba sponsoriser bino boza ba congolais neti biso. Comment voulez-vous continuer à mentir au peuple congolais, à escroquer le peuple congolais, soit disant bino bozali basali nzambe Kasai na biso na batiama na biso et poli ba bomi ba ndeko na biso na Kasai ba bomi ba mama na biso ba bomi ba camarade na biso na Kasai pe bino boza ba passer bino ba Kasai bino ndo ba bishop bino ndo ba prophète bino ndo ba nzambe ba prophète Dieu kadima ba mukuna me mukuna ako koya maladie akena hôpital ye nzambe akene kuluka bakisi na hôpital ya muto o nzambe asalate oza sikoyo nzambe. Alors bandeko
bandeko na banzi fruit ya maloba na ngai bobandi komona yango na lobaka yango nazalaka nga moko mais lelo yo bandeko batu o bayoka makambo na lobaka ba réfléchir babandi kobimisa yango nazalaka mutu aliboso c'est tout comme nazalaka mutu aliboso ko lobake Fayulu mutu ako gagner Fayulu nde akozala déclassé na course maloba ne landaka bango tina Suisse. Je ne suis pas n'importe qui. Soki nga naza ko loba ndeko luka oyoka. Nazo la kisabino susu pasteur musa muluba avato zonga na makambo na biso wana. Tokotala yango bandeko. Alors ceux qui maman moko bana maman naza awa na batonyo so. Wapi? La deuxième. Parce que bango tu maman nyo so baza olingana ni mingi. Je les aime tous. Wana bozomona pasteur à Moluba a 12 femmes. Avec abnégation. Et tous. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que le pasteur vous a éduqué ou c'est comme ça que le pasteur vous a préparé pour l'émission? Elle est vraiment comme ça. C'est la mère de ses enfants ici. D'accord. Elle s'occupe de ces petits. Très bien. Ah, c'est elle qui s'occupe de tout le petit. Oui. Alors, préférence, enfant chéri dans le bonnet Tanzanie. Parce qu'Abraham, c'est un beau garçon, on a une belle fille. Ta préférence Tanzanie? C'est tout ce qui est même. Bon, tout va bien. Alors, les plus turbulents. C'est Abraham. Abraham, pourtant il a peur celui-là. Alors, on va prendre Salomon. Salomon, comment tu vas? Très bien. Je te trouve un maître de la maison parce que quand je vais voir le pasteur, c'est vous qui êtes là, vous êtes le maître de la maison. Bon, je sais pas, peut-être parce que je suis le premier garçon qui reste là. Ouais. Mais le maître c'est papa. Ah, donc on a même peur de contrer le maître. Le maître c'est papa. Ouais. Donc vous êtes aussi un futur polygame. Bon, je sais pas. Comment ça? Bon, je connais pas l'avenir. Mais il faut faire comme David, entre David et Salomon, il faut faire comme l'un d'entre eux. Oui, j'aimerais honorer. Double, papa fait 10, vous faites 24. Voilà, j'aimerais honorer mon nom et je vais voir comment le Seigneur va me conduire. Tu vas honorer ton nom en ayant beaucoup de femmes. Oui. Parce qu'il s'appelle Salomon. Oh, c'est pas possible. Salomon fait combien de femmes déjà? 1000. 1000? Oui. Non, vous honorez 1000. Bon, j'ai dit je veux honorer, ça signifie être aussi un grand polygame comme lui. Ah. Et ça dépendra de moyens. Des moyens que Dieu te donnera. Alors où est ta mère déjà? Toujours là en bleu. Maman, vous avez compris comment vous faites un polygame déjà? Vous avez été épousé par un polygame, vous faites un polygame en devenir. Alors tu as un petit frère aussi? Oui. Il est où? Petit frère. Un petit frère, celui qui vient après vous. Celui. Comment il s'appelle déjà? Manassé. Vous étudiez, n'est-ce pas? Vous faites le mécanique, électronique. Vous êtes en quelle année? Je passe en 4e. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Mais pasteur, comment vos enfants sont grands comme ça? À 15 ans, il fait plus que moi à la taille, hein, par rapport à la taille. Oui, c'est la taille de mon père à moi. Ah, mais il y a encore un qui est très grand. Ah. C'est le 5e, je pense. Il est en France. Très, très, très grand. Lui, très, très grand. Il pourra devenir comme lui. C'est un polygame aussi? Non, ils ne sont pas encore mariés. Tous mes garçons ne sont pas encore mariés. Très bien. Alors, vous, le nom, c'est Manassé. Manassé. Manassé, comment tu vas? Je vais bien. Alors, tu es en quelle année? Je passe en première. Et t'as quel âge? 12 ans. Bandeko, oh wana utiko la kisabino, natala kutu kombo ya pasteur ango, pasteur Casse, oui, Pierre Casse, aza muluba, 12 femmes. Donc basi nyonso bino utu mona wana, baza basi na ye. Basi nyonso bomoni wana 12, baza ya ye. Tango akomi na 56 ans, bien 57 ans, femme ya suka, aza na 17 ans. Bozomo na sorcellerie, femme na ye ya suka, aza na 17 ans. Tu vois tous les enfants. Alors, sikoyo bandeko, po o prêcher batuli kamuni. Bomoni ye, pasteur yango, bomoni ye pe aye koleka na émission, azo trouver ngo normal. Eza na ba vidéo mususu azo défendre kutuke, il faut oser la polygame un pasteur. Un pasteur, 12 femmes, 10 à 12 femmes. Ce qu'on dit, Luka, on a YouTube, on a 10 à 12 femmes, un pasteur Moulouba.
Alors, poté ya batuli kamuni. Bandeko, poté ya batuli kamunini. Tangu bazoko lo banabino, ah, te olinga ka tembe, ko chaka tembe te. Ce ne sont pas des pasteurs. Bazala molimo santu te. Déjà, porte de Jésus-Christ, banana lambeto mona basité. Bazala na basité. Sauf Pierre Moutaki na moi si mais pour Azra l'aise à Manakoteya, il fallait moi si on a koufa, atikala yemoko, bango tout, moi c'est ça. Le comme on a passé, talibumu, allez fou moi ba kayabu, azota mwana moi sinaye, azo kene sur une église moi c'est ça, azo mi mona l'aise. Azo mi mona za l'aise des serviteurs de femmes. Tala oyo. Combien bande koza passé. Nazo lukila bino eloko moko lisusu. Voilà yango yo e bolandango na komona Yesu bande konanga. Akoki kozala na yango nde muteko pesa vraie solution pour na mwana bino. Yango na oyebisa bino botika ba recours bo nyonso bozo sala. Mes chers frères et sœurs, Moïse Mbie soki kindoki oyo bo renier nango bandeko ekatani mais nakosala tout nazongisa yango po boyoka yango komona Moïse Mbie soki kindoki oyo bo renier nango bokosi peuple de Dieu na sima ya kombo ya Yesu eleki Jésus Christ na nguya banda ko boma ya liboso boma ya mibale boma ya misato ya mine yona tata na obo kufite na famille na bino debibembe elalite wana c'est que Satana aleki Yesu Masia na nguya mais soki Yesu Masia oyo akufaki na ekulusu atangisaka makila na ye moto ya liboso oyo apesaka pe alongolaka pema ye wana nde biso tozozwi la risque ya koteya po tokoki korendre vérité captive te mbiye kende liboso tika intimidation boma po makila etanga obombi moko de na famille na yo obakisi ya mibale de na famille na yo obomi 3 yo na tata na yo apôtre mbiye bokokufa liwa moko ya humiliation et bino bozaba pourquoi Moïse Mbie dossier na ye eza na l'état ANR la police DGM bazui notification moko te que un certain Mbie faux pasteur azana IS interdiction de sortie mais adimi na ye calmement asuki kaka wana te de loin atimbi batu ba avocat na ye ba beti avocat ya Elian Lissas et soki kaka wana te soki lidi ndeko na ye atindi batu bakanga ba Michel Bankenda na ba musicien oyo nyonso toyoka. Alors message eza clair kokanga ba masasi ya lokolo bobeta wana eza ba intimidation lidi ndeko ya Moïse Mbie yoka terrain oyoyo bokomi nango sikoyo eza terrain moko nga na bandeko zela bino bandakala botika baje ya kokangaka batu bolalisaka bango banzala ya kobetaka masasi na lokolo bobomaka katoyo parce que une fois pona affaire oyoyo Moïse Mbie obomi mutu moko avocat ya Elian oyo azwi lisasi abima deja na kati ya makambo oyo ba avocat oyo nyonso botikali bobima na kati ya makambo oyoyo ba parents ya Eliane na moni bino bokei epai ya papa Molière c'est bien papa Molière a aidé batebele na ba intervention na ye bazwa ba solution à la manière des hommes mais ne croyez pas quelle que soit bonne motivation oyo ministre moko autorité moko akoki kozala na yango nde mutu kopesa vraie solution mpona mwana bino yango na oyebisa bino botika ba recours bo nyonso bozosala tolandi tata ya Eliane alobi na Swahili wana sikoyo pour que Kabila loba na Félix distraction toyokaki bino bobeleli mama Denise qui vous dit que maman Denise est obligée
ya soutenir bino ya koyokela Eliane Mawa. Aza mutu akoyoko zwa parti pris. Président de la République Fachi, si tu n'es pas derrière Mbie à la manière des hommes, au salisaki prière na stade, to monio oza chrétien. Yo monsieur Rockman, général Sonic Afuta, frère Patrice, oza président ya AMCC. Bosangana président ya église des réveils, bokende komona président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lokola bino misatu ba chrétien, bon condamné misala ya mabe ya ndeko na bino chantre pasteur chrétien muluba en plus Moïse Mbi que ba sefela na yo il faut que negosimba kindoki lokola Lise na Blaise Manzambi, il faut que negosimba kindoki lokola Tiffany Mokwa, il faut que negosimba kindoki lokola Marcelo Tunas, il faut ozala escroc lokola voici l'homme Mutombo, disciple accompli à Mukuna. Bandeko na banzi boyoki petit wana ndenge alobi chantre pasteur en plus muluba. Bandeko eza mawa soki nga nazo loba yo boyoka o nazo koloba a préciser alobi en plus muluba. En plus, Muluba, cela veut dire que pasteur Muluba azalakate. Azalakate. Baza ko tchabino na kati ba distraction oyo eza yangote. Ya wana lobi na bandeko to bima na distraction baluba. Muluba mko abenga nga tuninga makamnyo so ya mabeza ka baluba nga mebongo za banane. D'après za banane. Na tuninga d'après za banane. Makamnyo so ya mabeza ka baluba. Banani ba bimisi lelo ba pasteur ki ba faux pasteur bazaka na mukili. Mais ça baluba. Tango boyaka na Kinshasa bokutaka basali nzemba bazaka ba Congo toyoka kata mukolo moko teke pasteur faux pasteur. Lelo ekoma kenda ba Congo ba pasteur baluba belé. Kende a on a Paris partout ba pasteur baluba parce que ce sont des peuples paresseux de fainéants. Tala na ba quartier na bino soko omona muluba mécanicien ali, électricien soko ali, maçon soko ali, okokuta bazate. Musala ba onkaka epai bayiba ka bambongo. Place ba okilungu la musala yangwana. Kenota la Mbujimai Nengezali. Pourquoi? Parce que Mibali basa ba fainéant, basa musala mabokote. Mais kenota na ba Congo. Omona batnyos basa na mbongo batonga. Bandeko nabito zonga na avato kendoana totala so eloko yo boso botala yango me elakisa bino buzoba ya mukuna ndenge amelakisa yango ye moko. Makamwana moni te. Ngane baliteke makambo ezango te loyi. Okundi mango te. Ozule biso ba étranger ochana ba province no. Voilà, bandeko boyoki ndenge lobi alakisi buzoba na ye. Alobi ya ye bakiteke makambo ezana modele oyo un pasteur. Aye bakite tango akitana FCC azo sala ba propagande ya nani ya Sadari. Alobi aye bakiteke makambo ezaki na modele oyo. Eza mawa pour un pasteur Muluba. Toke bandeko na manifestation za annulée à cause na ngoza à cause na ngoto ya président Faloba lelo a outil étranger toka ba déclaration na lobi libana toye a to na posa ba déclaration lobi libana aloba on peut parce que a la biloma ba ke libana alobi ba bilora bien so ina kati akomi baba na yebi so ba parce que Kabila za sur le pouvoir c'est pas normal. Janine Mabunda président lobi loro yi aloba bilobela elle est qui d'abord Janine Mabunda président so yi ozobanga Kabila soki esenga tobomana tobomana na Congo po Congo Afrique d'ici po bakoma lelo ne bazana makila bato etanga po bakoma ne bazana so esange makila bato etanga tokufa kaka po Congo esange tosala kaka parce que makambo ofati okomo osala ni za bien te si lelo inane yango dollar ekoma so 18 dollar ekoma so 18 000 francs c'est pas normal. Apparemment président Zobanga ndebno komona. Oui président le roi banga Kabila na bango te président le roi banga Kabila tandis que Kabila za sur le pouvoir te Kabila za lo monte lelo so il faut eloko malonga neto ya président fa lo bara makambo il faut dissoudre le parlement là faut dissoudre le parlement bandaka la président anomba DG membre na Lubumbashi ti lelo
ba déjà wana ba travailler raté ba déjà bazana ba boyo longwa on est donc moi même signature ya président ordonnance ya président la kisima kia on a kodé au travail yo za no boy ité no travail té c'est pas normal ça veut dire ba ba président té président pas zo le belo té président lobi jani maboni na pas loba c'est quoi ça C'est quoi message nous entend continuer à président de la République on est là pour ça net la biso toi ba jeune c'est toi ba jeune là pour ça venir la biso ça bien venir la biso comme te toza examen d'état venir la biso ça bien tout temps à l'université tout temps ba tout bien le roi ba faculté tout ça là c'est ça bandeko boyoki que président a nommé ba DG mais ba DG o bazaki wana ba boyi kolongwa donc oyo pe ba nommé bazo salate oyo pe ba nommé ko bazo salate pona nini pona chimno muta nommé bango siko mwana oyo il faut ba éclaircir clair ba que Chilombo aza présidenté mais il a habité mais au comme ça y est ndenge nini Chilombo a nommé ba PDG oyo wana bazana na place balobi biso do kenete biso zana biso ka alors bino batakini obozo kanga c'est très bien ndenge boza ko s'organiser kolandanga na ba bozale msusu kamwa 50 tout ça nde bozubilo na bino merci mais bon expliquer à batu que Chilombo aza na pouvoir te Chilombo aza rien FCC mutuze na biloko nyonso donc Chilombo faut pas penser que ordre so ba penser ordre ya kosala asali so ba penser ngote a kosala te bande ko ngai peuple congolais batindelinga eloko moko d'abord identité ya Rwanda ya mwasa Chilombo et puis batindelinga susu ndenga mesana ko binane ba dance mais nga attaque pasteur na ko la kisamote mais bamba bité pasteur faut basa ba paya faut baye baka tozo kundola biloko na bango nyonso nga bia nga na ko la kisamote ba bité la kisamo kaka eza nécessaire tomona rwandaise ndenga zalaka alo bandeko bo critiquer nga ité bo zongo pe na ndinga mabete mais botala ka moi séquence yango ya mwasi ya Chilombo yewana